na mbongo wana toko futa ngo 1 million so 800 1 million 900 toko futa ngo ndenge nini toko zwa ngo wapi awatala sika tozola na se bango bazola kuna na ndako na bango ngamu tona lobaki na longo na matanga ngo na ke na ngo ne para bango nazo kokate nga na tika ndako na ngai na yawa po leki na nga vanda ye moko nasala ndenge nini nakobelela muta motema mawa président mama na biso mama Nyakiero naleli nakomona solution te solution uta wapi yango na bengaki bino boya kotala biso desika tolalaka. L'homme prudent voit le mal de loin. Sikoyo, awa porte zate. Oh tinet. Lela bimi aso na mama na yaso tukise zonga. Azo katazo. Lelo ka isona beta Muyibi. Ali, azo kende. Bango pe azo landa Otu bazo tuna mbangu. Akomi. Awa. Omoi. Assiette awa kwe na terrasse sika simbi boy kwa tele makolo sika na kata mai. OK. Ndenga simbi boy akanga ba mama na kanga mina ku. Deux aki place yo. Place yo. Mbule bete kamba mai oyo. Assiette boy na la na mudassiette akwe makolo na terrasse. Sikoka wale kuwa ya usinga babebe la. Sikanda kangi oyo kwa tele na bagi wa jeune garçon ala bagi ana simbi oyo atele makanga mi agani mama na kanga na courant omoni sile kurala bango ana kangi wana ya siko banda roya na leki na ye muna mwana leki na ye ya mobali azoya siko leki OK. Siko azoya mbango po asimbe ya siko simba te akini mbango bengi mo ngazo za na bibi satu na senga pele eba site ngene L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie Pointi coin mototeo tolobe la vie kuna balobi nini balobi nini veut dire tolobe la vie papi gene tolobe la vie Bana Kongo to pesi bino mbote bipai binso ezwami bino ezande kono bino papi gen na leki lelo to meka kosolola sujet moko très important to loba même eza urgent o eza kosenga participation na yo ozolanda ngai vraiment eza SOS toza kolela makasi déjà merci la grande équipe à Tolobe la ville honorable 4 fois Washington prêtre Dominique, merci Néric Chimanoka, merci Napino aussi Agostino Massosa papa social. Vraiment bana membre nyoso en tout cas merci Nabino. Na leki lelo pona problème mo tozanango na meka robete la bino je crois que ba vidéo pe zali bo meka Holanda ba vidéo et na suka lisu to kozonga poto meka kosolola. Alors problème ngo zanini? Ezana mwana moko ya mobali na Lemba avenue Toana je crois peut-être na terminus à Lemba wana Mwana il a 20 ans. Bon, il avait 20 ans parce que il n'est plus à Koufina âge à 20 ans. Alors selon les solo ya makambangweza ke mwana ngo amonaki moyibi soki ndeni na se ya likolo moyibi azo linga yiba na ndako ba voisin na lopango ba voisin ye akiti po alanda moyibi wana le moyibi azo kima na tinel après asimbi toza même na ba photo place tinel ango ezalaki et tout place ango ya simbaki ezalaki na courant
Alors moi wana akanga ina courant après ba ko bimisa ye papa voilà donc moi nango akufaki un garçon de 20 ans sikoyo nde moi wana akufi vraiment na kota na makamba ba famille té parce que apparemment famille ya Mowei ba kendaki ko luka famille oyo na lopango moi na kufelaki na courant wana et tout mais makambango wana eza entre bango biso vraiment to akunda te donc moi na banda kufi soto komi le 24 c'est-à-dire dans 2-3 jours awa donc soto komi le 24 awa ça va 4 mois bana mwana wana oyo akufi alors famille ya mwana oyo ba mekaki ko contacter ba ndeko pe basala ba émission na Kinshasa ba contactaki ba ndeko Eliezer ba contactaki soki ba chaîne ba longo ba lobe bo je crois boyo kango ba lobi yango sans succès jusque là ba contactaki bango ba zui ata eloko moko te alors ba ye ko mona ba bita to me ko benga nanu ndeko papi gen ba on a to lobela vite mona ba on mingi bazaka na ba action ba ndeko nanga ozolanda biso vidéo oyo soki o otali yango vraiment kokanga motema te l'église va ça batuke non pesa ko pambolama ya ko pesa ko pambolama mais moi je crois que na oyo ndé vraiment tokunda mwana oyo alors là mwana akufi ba memaki ye na Bobila Dawa na morgue ya Bobila Dawa na morgue ya Bobila Dawa kuna basengi c'est-à-dire par jour il y a sur 15 000 francs alors au compte mikolo des okende lelo ça fait au moins $900 wato ba makambo yo ndenge zali kolongola pété ko bakisa pété voilà ça fait $900 au bana nyongo c'est-à-dire kokufa problème kokufa na ya pasi pour okeka kokunda mutu pour okeka kokunda mutu okundaka kobwaka mutu ti pour okeka mutu apema na kimia donc mwana wana banda kufiti lelo na pemi na kimia te déjà kufi pe na kimia te parce que pour moi na akundama esenga mbongo famille bazana bango na mbongo te bakei kolela babi mikolo be comment système kolela ba maman tolela maman kalezaki maman nanyo lelo ko maman nanyo tolela ba maman balobi bango mo famille balele ba maman sans succès jusque là suite moko ya malonga oyo famille ezui te na la demande nyoso oyo bango basali na ba porte nyoso bango batoki alors nyonga morgue $900 imaginez hein imaginez et puis na lemba moni comment batu bazangi bolingo ça m'étonne hein? Batu bazangi bolingo bako sa cotisation te mwana na botami wana ça fait 20 ans bako sa la cotisation te kapaba kunda mwana wana parce que famille na bango bazana difficulté on va ça autrement ezati en tout cas merci na bandeko ya tolobe la vie bandeko na biso tozala bango na tolobe la vie awa baza batumo baza constant baza batumo yo ba raisonnera bien moi je compte surtout sur vous nabi que bopona une bonne part bopona part à vérité tokunda mwana oyo tokotia numéro mo ya téléphone eza wana oya kolinga même ngai mo pe na fona sa cotisation nanga oya kozana besoin ya kosunga mwana oyo famille oyo kosunga mwana opake kopema na kimia oh mona nango tia pardon tosunga s'il vous plaît mais appel on a ko lancer des mingi vraiment na bato na biso oyo bolanda biso surtout na tolobe la vie bata bonne foi bande ko na biso tolobe la vie naza ko annoncer na o lancer des appel oyo pa na bino parce que batu misusu mutu mususu to mo kilonde comment mais to kunda mono ça sert à rien à vous multiplier ba phrase Nathalie maman à moi na ndenga zolela basalaki matanga ta mwana kufi croyant que ça va vite passer mais si lelo corps ça fait ça dit ce to comme le 24
ça fait 4 mois, moi on en a dans la frigo. Et puis chaque jour, ça compte. Donc, bah mon une place où soit gros kendete, bah beti ma porte partout. Bah fourni ma porte était. Alors bah mon bah non to benga na to lobe la vie. Comme sous on a travers bandeko ba benga ki soki na ngo wana na Belgique ba tindele ba ngaka soki $50 c'est fini. Banda wana do bana mbongo te. Moi bah ça sous matanga ezate. Alors bah mo luka mbongo ya kokende kokunda. Et plutôt, il y a $900 et puis ça compte toujours. Donc, on a $900, mais ils ont compté toujours 10 jours au jour. Maintenant, ils ont presque 5 jours, 5e jour en gros. En tout cas, na sengi na bateau, baza na bonne volonté, bateau baza na motema ya kibo papa, ya kibo maman, ou beaucoup li moi na ça fait 20 banda moi na bota miti 20 ans moi na mobali. Oazaki na plein avenir devant yé. Qu'on perdre les kaka boye vraiment voilà. Donc mais si vous voulez moi qui n'est pas beau ça n'a rien, moi on va quand même quelque part pour la situation en famille, ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors naza ko lancer appel au na bateau baza moté malamu. En tout cas oya benga biso numéro to chawana wa ko benga biso pona a chamo contribution na ye. En tout cas, après Nasuka, tu as le bac, non? Mon total a passé du temps. Et puis, bon, je crois que tu as filmé na papier à Western Union, tu as Ria, Manigram ou Western Union. Tu as papier ou tu as Sabino. Et puis, tu as tanga. So, tu as tanga combo na ye. Tu as tanga combo na ye. Na belle li sous maman na biso nyoso oyo ba yebi ke tozala vraiment na besoin na bango na beleli bino surtout ba maman bino vraiment bozalaka bozawana vraiment nde pona biso na beleli bino vraiment ba maman bosala effort hein bosala effort bosunga tosunga famille oyo ekufeli vraiment tosunga famille ekufeli parce que bazana mutute akolobela bango bazana mutute oyo akosunga bango. Voilà, donc c'est juste ça. Donc, on a lancé appel pas il y a Maman Francine, Oyo, il y a CMD, Fret, Af Maquette. En tout cas, Maman Francine, Bino, Nyoso na Bandeko, Oyo, Bozako Lela ensemble. Tous on a besoin vraiment de la participation de Sungi Nabino, mon vieux Robert Biongo, vraiment, tous on a vraiment na souci à lisungi na bino batu nyoso bokolanda biso vraiment en tout cas toza na besoin lisungi na bino tokundaka mwana oyo hein mon vieux Jean-Marie Mbelo Komoriko tokunda mwana oyo batu boza mo ebele o tokotanga bakombo mais muto aza na bonne volonté wa rondima kozwa charge je crois que batu nyoso bakotia quelque chose pour te mettre au son donc numéro est affiché wana benga biso vraiment benga biso hein benga biso ko hésiter te pardon to kunda to sungana tanga pasi famille bazana pasi makasi on va contacter biso donc to sungana voilà donc na otiki la bino vidéo bolanda boka bino moko mama oyo ndenga za kolela famille oyo ndenga baza kolela na likamo ezeli bango. Et voilà, Tolanda, comme ça, Tozonga, on se retrouve tout juste après. Voilà, merci na Papi Gen Tolobe la vie pour l'antenne à Kinshasa. Tozana na lemba terminus place famille au Babungsaki moi na bango à Kufaki na courant. Tozana maman à Olobambote. Mbote. Kombo nani? Kombo na mama Dede Nsambo Imbeni. Ozana nani? Naza mama ya mwana wa Kufaki. Nazo senga na président de la République atteint la situation OEP première dame de la République maman Denise hier à la fondation na maman Denise à Sungara Babula. Et les cas non ndeni banda non ndeni et banda ki moi na banda ko landa moyibi pe azolanda na tunnel a ko na tunnel a glissé makolo na na kati ya terrassé. Ma collègue n'a qu'à terrasser, à Telema, à Simbi Longette.
asimbi nini eloko antivol ya climatiseur ancien modèle aka asimbi yango agangi mpe mama nakangami nga na bandai kolanda ye na nsima po azonga nazolanda ye petit frère na ye azalaki wana mwana oncle na ye alingi asimba ye agangi mama nakangami ngabi kosimba ye te yakangami nde nayebisi mwana ana kosimba te ye sa akangami na ye nabengi petit frère aye na nzete afufa bendi ye kaboye akwe da partir wana liwa ezwaki wana nake kobenga na susi atu eza na pembeni na so na coin baye batie tester bamoyiki eza na courant babisinga mama wela na santé ezalaki na libanda na balabala eza mpe libanda na tinel soki oke na tinel omona yango mpo papa Eliezer ayebaki kosala émission awa ayeba tv mpe basalaki émission donc sikoyo nazo comprendre te famille wana bazoninga kozwa charge na bango te famille Lobula tobotuna bango te pourquoi otia courant na antivolo eza na parke etunaki bango liboso bawanganaki yango après RSNL aye kodéclare ke courant ezalaki mpe courant eza ya bango te courant na bango eza oyo elekaka na balabala mais oyo eza ya lupango eza susu ya RSNL te eza ya bango nde bayaki kondima bandimi ke bakunda banda wana ça fait 3 mois ngo donc depuis année passée na 10e mois le 24 10e mois ti siko bazozwa solution te solution eza te bazoloba pelo ndenge mama uti koloba nde botamboli ti na ba justice nde bomoni justice elande makambo ndenge corruption ezalaki na ebandeli mais na tripe ya lemba corruption eza te bango nde bango balongolaki kaka bakie nango na 4e rang na 4e rang nde kuna nde mpasi bakendaki kofuta bakaniaka na bango kuna na 4e rang po dossier sa nini evanda bafina dossier biso moto sai po bande koloba na biso bainjure ke bakolemba bakokunda bango moko baza babola est-ce que bakunda mutu na $4000 siko lelo nde tokomi boye est-ce que 4000 wana ekoka lisusu na kokunda mwa ekoka lisusu te naza na mbongo te famille mpe babola yaya mutu asoutenir nga ye mpe aza mpe veuve lokolanga aza mpe na mbongo te da bazoseka ekomi licholi ya koseka na balabala tovanda lisusu te siko bato ya quartier mpe balobelo te par rapport à acte elekai ata mutu moko akotela bino aza te bato ya quartier bazoloba le chef du quartier chef du riz na chef du riz ya kajeke bakendaki mpa na bango solution eza te baloba eloko te mwa bandima kaka tokoya kokunda me bayaka te ata koparticipe na nde tozovanda banzala na nde tozolala na se ata kosoutenir ke na matanga eloko moko te basalaka eloko te famille Lobula bazosala eloko moko te bazoloba eloko moko te komi na sujet ya licholi bakamarade ya mwana wana bazoya donc bazofinga biso koloba mabe kobamba mabanga donc toza leste moi toyebisa bokende kuna kote mwana kufele bokende kosala badésordre kuna bango bakoya kaka awa bozosala nini sikoyo tosala justice na biso moko bato biso moko tobanda kosala justice tolingi yango te yango totikaki wana maboko ya leta justice ya leta ya mboka oyo esa eta ya likambo besoin na nga eza bakunda mwana besoin na nga oyo naza nango bakunda mwana ana bakunda ye siko lowa famille wana ezokoka kozwa ngo en charge te bozosenga lisungi na leta bozosenga lisungi même na première dame même na président de la république muto aza mutema mawa asunga ngai bakunda mwana wana po esina lembi naza suna makoki te oyo nazalaki nango ya mukie esili na kokotaka na babiro kota oyo kende na cour de cassation zonga boye kende boye futa baavocat donc mbongo esili naza susu na eloko te naza mpe suna bana bazotanga donc moye kutu te oyo alandi mpe akoti 6e mbongo kutu afutela ta minerva eza te mwana aza na age aza na 20 ans donc année passée, après 20 ans, année passée.
Avec ce qui 20 années passées, dans bon kutu ezate, bano kutu sous bazo tangate, dans moi été ponga maman na kenda ko luka, dans kena bureau la police ke ko tia présence mais ko moi na ke musala ezate. Ok, merci na bandeko bozolanda biso na Tolobe la vie partout dans le monde. Famille Oyo Bautobung Samona il y a 20 ans, quand on a courant depuis l'année passée, n'est pas bas voisin. C'est-à-dire, on est au Landa Moibi, à Koué, à Sembi, Bantivol, il y a Split, hein, né à Kangamaki. Alors, Bango Bazoko Wakozwango en charge, c'était un comité na justice, mais solution exacte. On va les sungi vraiment ceux qui osent monter Mamawa, mais quand on peut contacter tout le la vie, contribution et au salaire bien pour que corps et où combien de temps à mort? Sur les 24 heures, c'est 4 mois. Donc 4 mois, c'est-à-dire corps et où na mort et ça la 4 mois. Donc tout ça on a besoin vraiment de soumis, contacter tout le la vie, lobby tout le monde a solution vraiment pour que Nzamba opambola sur sali bolamwa. Merci maman. Merci papa na ndenge boyo ko talanga boyo ko visitenga. Donc na sengi merci nazo senga kaka bato motema mawa. O bazana lisungi ba ko sunganga naza na possibilité. Voilà, merci. Merci. Hello. OK. Mbote maman. Mbote mwana ngai. Maman problème ni nezoleka awa. Maman, problème est awa lelo yo tuza soki les 16 surtout comme les 24 mwana akufaki na courant électrocuté na ba voisin na biso na coin famille Lubula mwana akende kokwea wana mama soki na bandi koloba epesa nga motema pasi famille wana balingi kokundela biso mwana te akufaki pai na bango mwana ezali SNL te conseiller juridique ya SNL asi apesi mikanda na parquet bayaki kosala enquête batali bazwaki ba photo courant wana ezali bango bato batiaki yango mais batambusi biso pendant 3 mois ce qui combien de jours to komi lelo mwana za na morgue balingi kokunda mwana te na parquet commune atindi mukana la police atindi mukana na commune atindi na parquet to koma na parquet to ke ngosamba avocat na bango ayi kolongola dossier akenda ngona 4e rue to komi ko yenga to luka ba dossier tito ke ko zo ba avocat baki ko landela biso poto zo dossier wana mama izalaki passe na 4e minute to mona dossier te tito komaki na cour de cassation peja yambi biso kitoko ayambaki biso malamu tata boboto atindi biso na magistrat moko alobokende boye ba convoqué magistrat wana yeko boya na ye alobi na yebi dossier oyo te sima nango batsengi keza epa ya procureur babengi nazoyiba yango te botindelanga na WhatsApp boye na boye magistrat wana siliki alobi bon nazotinda avocat kuna nde atindaki avocat bakei bamoni dossier effectivement ezalaki na bureau na ye pendant 2 mois tito komi décembre nde baye kotinda ngo comment yo longola dossier yo avocat yo longola dossier na tripe oya nango na 4e mairie basali atako samba mokolo moko te bango mibale na famille oyo avocat yi kolongola dossier akenda ngo kuna pona nini pona kofuta kanyaka po biso to yebana kite bango bazalaki ya koyebana justice ya mboko oyo ezali wapi justice ya mboko oyo président de la république azoloba butu moi batu bazo salela yango te totamboli kamwa mbongo tozaki nango tokunda mwana ta biso moko esili na kosila justice ezate na mboko oyo ti na cour de cassation ba lobby na procureur wana zongisa dossier wana dans l'immédiat na tripe ya lemba ezonga kuna koma olongoli yango kuna eya na 4e rue
nde zongaki avant ba Noël et zongi sikoyo na après Noël balobio to sali comment on appelle ça nini courtoisie ne basala courtoisie routière mikolo ba sambisa ti ba le 10 après le 17 ba yeko sambisa to bandaki na janvier tant to komi kuna magistrat ayambi basambi bandimi mwana kufaki pa na bango ya solo mais loko ni ezozanga po bokunda mwana magistrat wana lobi boyaki ko botola nga dossier wa bokina mona 4e mai mais lelo ezongelinga na maboko po na nini bosala bokunda mwana wana oh boye ti lelo mais avant ça bango famille Lubula nazo répéter bavandi saka bisoke otozo pesa bino 2000 wana ti lelo emona na kate to vandi to zeli tozongi su na parquet kozonga tozonga na parquet po bakangaki mwana na bango ene na bango yatikala na lupango tokanisaki ye bayo kozwa ye na mandat d'amener ake na parquet to komi na parquet laki 2 jours balobio te to lukambo to kunda mwana to yebike akufaki pa na biso to kunda mwana to yokana na famille wana magistrat to kende to yokana magistrat yebisi ba mbala liboso bolobaki ke bokende ko yokana mais boyokana kite siko bozo kende boyokana bien to yeko zonga ba bimisi pe mutu na bango to yawa mama o tozo kende so 3e semaine bavandisa biso lundi bavoka na biso bazongaki na parquet le vendredi passé bazongaki na parquet kozonga bazongaki balobi ti lelo bazosala eloko moko te nde lundi bakonvokaki bango bakendeki bakenda bavoka na biso tokendeki te magistrat atuni bango comment bozosala famille oboye na pesi bino bosala makambo bino bozosala te sikoyo ozalaki bakanga bino ou bien banyonga bino soki ndenge nini sima nango boyebake o justice boy dans la situation tozala nango ti lelo suite moko te ndenge nazoloba nga mama na yo suite moko te yango nazolela nabelelaki na Yeba TV to beleli na papa Lézière oyo président tala likamoyo biso to kozwa mbongo na wapi na morgue ya Bobila Dawa 15 000 par jour lelo to comme so 40e jour et ça plus de 900 et kokoma $1000 toza na mbongo wana toko futa ngwa 1 million so 800 1 million 900 toko futa ngo ndenge nini toko zwa ngo wapi awatala sika tozola na se bango bazola kuna na ndako na bango ngau tona lobaki na longo na matanga ngo na ke na ngo tune pala bango nazo kokate nga na tika ndako na ngai na yawa po leki na nga vanda ka ye moko nasala ndenge nini nakobelela muta motema mawa président mama na biso mama Nyakiero naleli nakomona solution te solution uta wapi yango na bengaki bino boya kotala biso de sika tolalaka boye penza leki nanga mobali akufa aza veuve atika na bana scène siko moko wana kufi ya liboso 20 ans azwi pe diplôme d'état na ye alingo kota université famille tala na to yebani na bango malamu tolobaki to solola bien mais bazolinga ko solola te famille Lubula motema mabe liboso avoka na bango kosi bango ke akufaki na courant te bayebi na motema na bango avoka wana le bango $2000 batindaki na kofuta bakanyaka mama 2000 wana ezomona na te siko mwana na biso bakunda ye ndenge nini mama bosalisa biso bandeko na ngai nakolela pasi na motema famille Lubula tokende pe botala esika mwana kufelaki
esika kweyaki na ndenge batiaki courant na bantivol na bango wana batiaka bato balengaka wana so bayebaki balingai bakomaki attention ne touchez pas basala te tosala boni voilà abimelaki awa azolanda sikoyo po awa porte eza te oyo tinet lelo abimi azolanda mama na ye azotokise zonga azokati lelo kaisa na beta ye moyibi ale azokende bango mpe bazolanda ye otuna azotuna mbangu akomi awa omoni asieti awa kwei na terase sika simbi boye kwa tele makolo sika na kata mai ndenge asimbi boye akanga bakaki mama nakangami na kuwa ezalaki place oyo mbula ebete ite kamba mai oyo asieti boye nalanda moto asieti akwei makolo na terase sikoya osinga babengela sikanda akangi oyo kwa telema asimbi oyo atelema akangami agangi mama nakangami na courant akangi wana yaya sikoya banda koya na leki na ye na mwana leki na ye ya mobali azoya siko azoyamba ngo po asimbe yayebise kosimba te akini mbango abengi omoni singa wana oya rouge na ya babendela courant ntango bamoni mwana kangami esali deja sina mabe bakekata courant na kati RVC te mais lelo bayaki okata pe oyo lelo bayaki okata oyo nzambe alakisiki otika ndambo omoni ndambo yango yango emonani yango breve kasi bakaespe bayaka bateste courant ezali la police eyaki ese courant ezali wana na bakati te bango maison eza liboso babukango butu bakimisa mwa biloko ezali na kati donc po RVC te ti lelo mpe tikalaka polele bakanga te bakimisa biloko nyonso na kati ya maison wana alors tolobela vi eyoki bino donc c'est-à-dire bozwaka réponse bozwa suite ok. Voilà, je crois que Bolandi, Binomoko, intervention, il y a famille qui a éprouvé. Vraiment, il y a Kolobessu Ezate. Mingezaga qui non, vraiment, tout côté na champ de bataille. Tout le cas moyen, ni tout le la poto sunga, famille oyo. Soto kunda, moi na oyo, vraiment. Ce qui, ata un na yo kota pona enterrement ya moi na oyo, vraiment, il y a que. On est venu Nzambe à solo kopambola yo. Nandenga bien parce que bon, bande ko baleli. Toi on a choisi. Voilà, il y a roba mingi ezate, tout le monde a kaka, vraiment bonne volonté. Donc on attend on va pas signer bayebaka mondinga ya malamu. Natanga bisengote pour voilà, tout yebi. Merci na Washington, grand pays na yebi que c'est bon déjà. Toujours c'est bon. Eric Chimanoka, toujours déjà c'est bon. Puis nous Agostino, rien à dire. En tout cas, Bandego Nyoso, Toze Labino. Après, Totanga Combo, na liste Batoyo, quand même Basungi. Tu peux remercier Bango, tu peux encore pour te remercier Batoyo. Vraiment, Oba Osunga Biso, na Likamo Ezubiso, na famille Oyo. D'ici là, portez-vous bien et je compte na bonne volonté Nabino, Nabi qui karaté, Tokozo Bapel et puis Tokunda Mono dans un bref délai. Tolo belle vie. Tu as des services à sauter Bino. Mais normalement qui te sauter là, te sauter Bino au Nyos. Et vous avez là, oh ya Nyon, oh ya na besoin ya Nyon, oh on a la linga kalanga Nyon, na futa kalanga na reta, yaka, j'ai des services à Swaka. On a vu la reine, hein? J'ai des services à Zali France Mobiba. La fille la reine,
okela luka Jojo Panda. Jojo Panda. Numéro na ezali 07 81 21 87 96. Allô, JLT Service, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien JLT Service. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, Oyo, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Ozolanda, Bobenga. Oh, ya cherche solo. Vous comprenez? Donc, na Lyon, beaucoup de pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango, yango na C, numéro na bango yango na C. Ok, n'est pas na bango. Na Lyon, so vous la personne Bobenga. Bobengi José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman, Azari Viviane. Azari Viviane. Italie Mobimba. Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman, Azari Viviane. Numéro na bino yango wana. Eza koleka na C. Vous comprenez le numéro de maman Azari Viviane. Bobanga te, agence Oyo. Koudi ya mbote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion, il y a un carton. Nous travaillons dans 5 dimensions, il y a un carton. Dimension, il y a un carton, il y a 60 x 40 x 30. Bisso, il y a 50 €. Ce qui est pour la concurrence, Bisso, il y a 60, 65 €. Mais par contre, quand on a bango, il y a Souka Awa. Il y a Bisso, Bandi Awa et Eti Awa. Il y a Bango Souki Awa. Donc voilà, promotion, il y a un carton à Bisso Yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton, il y a 70 fois 41 x 32. Ils arrivent à 100 € pour la Île-de-France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, nous avons 10 € dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50. Ils arrivent à 150 €. Et pas les conquérants, ils ont 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions. Nous avons un carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la 4e dimension, nous avons un carton, il y a 80 x 50 x 50. Bissou ils ont 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un mboka, donc ici, carton à Bissou, on a 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 € par Bissau. Et pas les concurrents, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Mais Bissau pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani awa dans le mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui à 220 €. Et tout ça, carton à Mounene. Carton à Mounene, on a 100 x 50 x 50. Bande on a 350 €. Mais Bissau dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc qui tient à 300 €. Et ce qui peut arriver qu'on tindi 4 cartons, 5 cartons dans la moko, donc ça là où ils sont pris. Et en même temps, aux allez sur un carton moko à 50 € pour être gratuit. Donc JNT Service et Yewana pour nous repérer une solution. JNT Service, tout ça va enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu es besoin, tu es que le carton, tu as kaka à compte il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as kaka carton te. Tu payes sur carton, tu as à compte il y a 10 €. Tant on recharge colis, au bengi biso, tu reçois colis. Tant on te a, au paye si le reste, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te paient ça au carton à 50 €, tu as à compte il y a 10 €. Tant que tu as un colis, on peut payer ça à 40 €, y compris 10 € pour ce qui est à compte il y a carton. Eh mamé, Achasol, le yenge, Achasol, Achale.
esene kolinga ebona te tumbu banyamo boyoka ye basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awana soki na motema ye baninga boyoka bolingo yo ya komplike ye amore ya miso na poka te bomwane eleki omekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki yo sheri ya mono mama kala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama Iber Jikiambi, Emerance Kaseke, Carole Bo,